beaucoup, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers votre chaîne YouTube CL News de Christelle Mamouloupungu, celle que j'appelle l'amour personnel et privé de ces grands hommes. Papi Nzolame, son bon séjour à Paris, à France. Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes là précisément à la clinique de Ngalema. Vous le savez que l'actualité est dominée par le sorti du corps de notre papa, de notre artiste icône Roger Vika Mundweri. Comme vous le savez que Barimer et Tambolaki et Mamundweri Malelo mais que vous allez exposer Wapi. Et nous, c'est elle, le cola, tout ça, qu'on a besoin d'informer bino, to ye awa au four au moulin pour une information fiable et je vous assure que quand réseau bimalelo et que vous allez exposer une explanade de Yafikine aux Ali foire international de Kinshasa. Et quant à moi, je dis grand merci Naba Obaza coaché et cimenté. Là, je vois mon vieux Adrisha Motomètre Beba Zibeba et aussi celui que j'appelle son excellence Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi, l'homme de CBC Campus Belgo-Congolais. Insel à Grèce, vous qui voulez bien apprendre vos métiers professionnels, venez dans les domaines tels que archivage électrique, secrétariat informatisé, communication, cours de langue tels que l'anglais et le français. Une seule adresse sur l'avenue Louose numéro 11-13 dans la commune de Kassavubu. Merci aussi à toi Elduj Ngombo, le manager international. Grand merci à toi, celui que j'appelle King Setumba, le manager d'Orange, Oza réseau à communication. Yazarane Bakoto, Tazane Mupanzi Kuna. Restez branchés et retrouvons-nous juste après. C'était un ange. C'était un ange, mais on a perdu parce que après le mondial, le vieux est parti. Et puis c'est Aza irremplaçable, le moteur remplacé Azate. Sérieux, na parole naïm, tu perdre trop. Donc moi j'aimerais juste te passer un message na ba Obatikali. Mon vie de loin est souffrant, quand ping pong est souffrant, te soutenir. Banaki bala pour te soutenir bango. Parce que on doit vie de loin se te perdre les sous et ça des sous choc. Baba continuer au koya, na habiter surtout souka. Mais elo quand on a le quoi suite aux envies, tous bois kabatu, des bases soutenir biso. Mais les locations sont kufi le quoi vie mon doit kufi bois si les babos sont même ban na Obatikali. C'est fini la vie Vatican. Bon on habite gouvernement sur ça, ni gouvernement peut bo son habitation makamusu boya na nécropole parce que article on devra seulement le pango article locataire article moi si article bana ofo batanga nanu to éviter mais du moins ça la part des choses on devrait abundi autaki tournage tanga kwei abunde limboka otina suka batala pe no makamu susu sérieux batala pe mamususu et soka na libulu na cercueil na fiki une place ba pesi wante batala pe côté mususu ezailo moi bien wana na éviter parce que ngai na batu association ya papa masumu ya NTPC tozalaki na njili tango tokaki sango et puis toya awa na Ngalema plusieurs fois kuna na urgence et si kazalaki donc les éducations hein les éducations normalement les kambolizwi ndeke chakuko sekate pour les kambosala makapona batu. Merci. S'il vous plaît. Gabriel, pardon, nous avons tout le monde. Boni bananjili bazoe la kaka koreki nanjili. Bon pour azamwa nanjili, abotam nanjili akol nanjili, asali pe foyer na nanjili. Et on pona bango ba monike ake nanjili. Mais babosani ki artiste azar na communauté. Aza ya mutu nyoso, mutu batambinza bazana posa baya bata côté. Il faut batie na centre ville. Na katikati parce que o awuchi boya komi o awuchi boya komi o awuchi boya komi. Vous comprenez? O bango babosana ki yango wana. Artiste azar ya mutu te. Aza ya matu ni batu nyoso. Amsule bobo kondima te ke balele sukuna na njili par rapport à makambo comme la rabino ya mbongete boy ke bondima ka balela ekuna na mbinza ale komi landa etikaye yango boba ngite pa bon eza pona bongo te to monique photo pesa papa Mundweri honneur femme azwa honneur na ye gouvernement bimisi mbongo maman Olive Lembe abimisi mbongo na ye donc il faut ba kunda ye esika ya bien vous comprenez faut ba au moins na foire wana na fois on a ceux qui au monde na propre mbongo ya esobe na sai propre mbongo na bango ya poche ba bimisi ba bongisi fois wana
bon mon ndenge et comme propre parce que et sobina na ça c'est ba monique poni foire mais il faut ça propre ba misi propre monde on approche ba sali nini basali po mona bolingo nini auto za kanango c'est ba le baki que non mutamta misa 500 francs na poche na ye to bon sa foire olingo mona ba 500 francs ngake bima po biso sansa bolingo na biso bolingo on refuse pas mais quand tout le monde est sous ma papa vide de là ah bazolo ba aimons nous vivants air tout ça bon papa vide de là état de santé et ça ko s'améliorer non bolingo papa vide de loin ça bel bien to tourner na ye to tourner na vie de loin vie de l'étikali krake ye moko azong sa santé na ye. Non, sur tali bien où tu les calamité ah donc c'est là 2 jours papa to za kana de loin to tourner na ye maman nanga o tinga tembe vidéo otika la oh na etika la vidéo botika la vidéo to tourner na ye aza bien. C'est ça c'est tout. Mais président Massouma abaki que non a routine de la famille ba bis. Jusqu'à la bis là nous y était les familles avant tous à des sortes de président Massouma ya poto en dernière conclusion jusqu'à maintenant président Massouma a été. Tobenga avec un royal 13h. Alors nous famille tous les tirs 13h to trouver dernier compromis pour tout ça d'accord. Soto papa vous la passion non. Yoka s'il te plaît le lobby boya azamamba fa yoka s'il te plaît. Moi c'est pas bien ma chaîne est belée boya propreté. Si to yoka naki Monique non. Papa mais kana non. Tu le bien tu bu ça. naza père artistique ya Mundweri ngande mo l'accès théâtre ngape mo na pesi kombo ya Mundweri abandi théâtre maboko nanga même moi si na balingani na ndako nanga. Et au sein de Mundweri combien de temps pour Tikaya s'envoler na bandi na Mundweri quand il avait encore 17 ans tant que na 17 ans na 79 to bandaki na ba sénète ko sala ba sénète ya batamaboma masola batamaboma après to ko sala o benga théâtre dit classique de to jouer pièce moko Kizu ya acteur ya metteur en scène Mukoko Kizu Banata babe mi kanza mobie mazaki assistant na théâtre national après na ko composer opérette Mundweri na 80 tant on a composé opérette wana nazo luka kombo na kopesa acteur principal nazali komona te ngamoko sobriqué na ngezalaki Mundweri na juste sobriqué na nga na pesi pa Roger kombo longwa pa nanga et kena pa Roger tilelo siko personnellement ndenge yo pesa kombo wana parce que zaki ko landele de près ndenge azali ko évoluer na carrière na bien ne bokabona na bino tango ya zuba zen na et puis c'est fini et ko kabwana kutu c'est trop dire nga na tikaki na tiki aza ko kende mais même tango basali troupe na bango et Lisboy na ko pesa ba scénario na komi bena scénario na pesi bango ensemble bango tan baki bango nyonso na besobe mais carré nyonso ya Roger na za na kati et tozali ko bengana na pia no même anecdote moko ce qui to bengani mami na otu na ye boni intolissable donc tozali ko catholique ce que tanga yoki bonga buka ina ko seka après pesi inspiration makambo ka intolissable za na bomwana na ye akamati ya lambi yango apesi ka intolissable role wana akomisa ngo Vieux Gao alors Vieux Gao za bateau to kolina ye bisika moko na bon to comme na morgue awa ndeto kumona to comme na morgue awa en tout cas tanga kufaki na ina pasi sikoyo ekomeka ndenge wana mpo mikolo ebana koleka toyaki na matanga mais lelo nde masi wana comprendre maki siko mundu eza kufi ya komona baartiste comédien ya komona bamie connaissance ya komona bato ebele baya na morgue apo to misa corps na ye namoni ma lelo namoni ma nazangi Mundweri alors ekozala pasi soki nzambe alaka te mais lokola nzambe takela biso
ye mo da pesaka ye mo pe da zwaka likambo te nzambe yeme ya yebi groupe ne tieli wana après enterrement ya président Mundweri oya sala ikaka ngana okokisa ngo otamsi ya bosse ne ko sala ngana osala ngo ngana ki mutema moto so likambo ngana ra show Bumuza musini ba izalaka makazana mpona yebaka eloko te alors tolela papa totika nango ba bêtise ekosala bien te parce que aza mutu na biso toza bana na ye aza membre ya mutu oyo azalaki mpe bien na bato nyonso azali membre ya bato oyo nyonso bane kosola na bango alors soki olobi ke ngai nde naza boye nga 7e bagar ya Mundweri ouais liwa ya papa Mundweri pasi ya banda zu tokotsaka hôpital ti lelo toaki na pasi ya osakanti moni Mundweri aza quelqu'un monté au Sarana c'est un grand poète PDG Kei deuxième PDG Kei bale mondial à Kenda lelo Mundweri vantara Kei toi na pasi au Sarana te yo mo pa na pasi donc talaka Mundweri Kei avant que maintenant tout na ba question na vino na fanatique à théâtre docteur Mundweri Koufi passe à tiki bato bien na passe au se police. C'est ça. Merci à toi qui mission denga lobby mais mission to yoka ki mbutu bima ki entre bino artiste comédien na famille po na mbongo oyo mama Olive ayako tikela veuve na biso bino artiste comédien na répondre on tient na mbongo te mama Olive atika ko mbongo desi la kala pona makambo ya ki pesunga babana tant sérieux moko na ndaka longole ya mkia baksaki pona bakunda ndekone batu bazala ete zaka balezo di batakatita bamweke mama koti babi ke mama so eseke ba koma lo ba n'importe ko ya bongoti ngana yebi ndenge eleka mais après bembeto kuna no ve na honneur to lo ba après bemba. Merci bon conseil ni ko pesa na bande ko na biso ba artiste comédien oyo bazo sa buzoba o ba bibisi pe buzoba na matanga ya président na biso Mundweri taka za icône ya mboko o pesa ki icône non ko discuter biloba loba na ebite yo soko zoyo ka ko ngai mutu loba biloba loba na likambo monite o ayoki na kimona ngo aza muta resonance moni demo amona na neti mais akatiki solo ki alali na ye bat ba bunda mais batika biloko na to kunda vie mutu abonga sima liwa azati yo solo ko bonga na sima mutu ya liwa ya mutu se ola yo mutu anduki oyo po dai Merci beaucoup amis internautes. Nous sommes là avec l'artiste, comédienne et chanteuse et aussi journaliste et ma consoeur, ma collègue Raissa Vambili, la queen que vous connaissez tant. Tout le monde est à la morgue. Aïe, la papa Nabiso, Roger Vika, Mundweri, Raissa. Salut et mes condoléances. Bonjour, merci, mes condoléances à toi aussi. Raissa,
kala na scène ya cinéma tout monde a consulté subitement au réapparaître na morgue pour na kolela papa Mundweri to éviter quelle mouche qui t'a piqué cet avant-midi. Non, en tout cas, papa Mundweri à Zalaki, parce que Azali Soussouté, à Zalaki, parmi les artistes préférés nanga depuis bon mois nangai, donc Mundweri vantar. D'abord, naïe bando joué na lingai depuis bon mois na, tombé na koli na koti na mondango et na comme kosola naïe en tout cas très 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 bien. Il y a bando benga ka maman baraiset. Alors kobungisa star munene ya mboka oyo lokola ye eza vraiment pasi que ko kabola mawa na famille. En tout cas, on a présenté vraiment ba condoléances nangai na famille biologique ya papa Mundweri, Roger Vika. On a présenté ba condoléances nanga na ba artiste comédien nyonso na yopé. Quels sont les souvenirs majeurs au Tkenango ya Mundweri peut-être ndebo bande kozanae? En tout cas, souvenir au Nazanango yaye jour toza na tournage moko ya film mo na Bossani parce que j'ai l'habitude de tourner après 10 ans. Donc ayaki en tout cas tumbulenga mingi. Nanga yo Alisus. C'est vie mais oluka comme nani Raissa. Raissa vraiment la comprendre quand tu na vivre. Non landayo. Mawaya trop te perdre papa Mundweri, que son âme repose en paix. Son âme repose en paix, moi la consolation à la famille et pas moi sinon maman Yvette. Maman Yvette en tout cas sois forte. Liwezanzela ya biso nyonso batela banana libota mobimba, on est ensemble. Biso pe tokoti kaote, toko soutenir yo na ba prière parce que c'est pas facile de perdre mopandi na yo, mais Nzambe azwa toujours le komo parce que la Bible dit il faut glorifier, il faut louer l'Éternel, j'allais dire, donc dans toutes circonstances. Et toza na ngalema to eko bimisa corps ya papa la biso Mundweri to kende nango na fikina. Merci beaucoup, c'était la Raissa Vambili. Nous poursuivons avec les interviews, amis internautes. Restez toujours connectés, scotchés et cimentés sur votre chaîne Oyoyaye Moko Christelle Mamulumpungu Mukajwa Mbeji Mukajwa Meji Christelle Mamou. Donc restez branchés avec CL News. Depuis 9h du matin, Tisiko toza déjà 12h et bembezo du matin ya Freddy Mbale Sombo na ebité et bembe eza reporté et ko bimalelo te ou bien ndengeni. Te ya reporté te. Masuma zo ya momoni ya kineki mama kamoko ifali to le kana soto bimisi ngana benga ye bembe te moyi. To benga ye to bimisa on poto ifali kana na place des artistes c'est matoke fikine. Na yebité basuma contre to bi embouteillage ezali baso ya na benga ki déjà bien ça nzela zoya. Mais na yebité soko esa ndengeni. Makambo depuis papa Roger Vika. Papa Roger Vika tika kibiso et c'est vraiment tant 8 ans ya reçoit organisation ya la penda organisation. Mais na yebité ti ya mukolo nini corps ebima boza la kana ba démarche ya osala batu baza déjà depuis kala. Au moins que ça peut bien être quelque part et en bas sur le baquet organisation eza kitoko te par là yo. Bon, ça va pas, on ne peut pas mon président mais au coma, tout ça quand on a bon délit dans Zambie qui roule les camalam. Problème on est comme déjà 13h25, problème est athée, donc Massouma Nanselanga, benga qui a le binanga aso coma déjà calaté au coma, et problème est à l'angoté. Ok, merci beaucoup. Ma belle. Ah bonne. Ouais, santé vierge en fait, mais sauf que éprouvé par rapport à ma tante, il y a un grand frère qui Vika Mundweri. Donc, ils ont fait le logo, le basson n'était pas tout bayebi, tous en matanga, tous en mort. Tous les raviers, donc c'est comme ça. Ah, non, tous les kamati héros et bemba papa vu qu'ils ont bimate. Matango, ils ont besoin de pour tous comprendre. Bana to yaki tonga. L'administration est alité, ils ont hôpital. Tango yo kuti batu bali bo, tu dois oser la bango. Exactement, biso doit battre des autres, biso doit édicaba. Le gars tu édicaba, fait édicacer banana biso moko pour na batu édicaka. Donc base la matanga ebi. Pour faire ma kambe panzani ba bimbonga matanga. Claire raison mona na te bino ba artiste boza sérieux te bino ba chroniqueuse te ko pesa biso te o ya kufi aza comédien dans mutamia mission te
te fallait pas besoin de musicien nganga te ngala zuma kamuna source na kitaki na base lobi mbongo monani te ite pesi te bino bata théâtre balobi ke ngala kiti pene sika nani Mundweri matanga esalama ngala lala ki wana na yoki balobi ke mbonga papa Mundweri bana ne bazolela na ozo pe interview mwana moko ya papa Mundweri pona solola ki na ye balobi ke mbongo ya papa na bango emonani clarté mbongo mususu emonani nayebi ke makambo te zoloba meza nango ka bato baloba baba n'importe quoi na olanda langa makambo te ya malamu eza nango ka ke tozo kunda ve na biso na ba valeur nyonso na kombo na ye et puis tolanda bena makambo na te ba distraction bazela za dernier hommage tozo le laver na biso d'abord mon ndene ko legeleza très bien puis merci na bato oyo nyonso tout bazana biso de cœur. Merci à ma boss, ma patron, ma tête tendai, ma banque, Laurent Sokoko, le pétrolier. Yati Rabisoté, Azobeng à tout moment contrôlé Yeba. N'engeni lekelaka donc tous en bon de cœur et puis choisir ma tata Ange Céleste. Donc c'est ça. Seigneur, fais avec moi de grandes choses, afin que ceux qui me verront puissent te glorifier à mon sujet. Tous ceux qui sont ressuscités avec Christ, leur vie est cachée dans le lieu céleste. Alléluia! Bon, nous sommes à pasteur, nous sommes à Bangoto, on l'idée à Kande, na quoi ça moutou kao, na okata bilama na otika la bonu kwa bokango, yonan. C'est bon, comment ça t'avala? Yonan, on s'est ligapé, yaka na quoi ça kao. Yonan, mettons ça au bita. Basi mama santa menanzoto. Il fallait bazala ini batsekate bembeya mutumo mutakufi ya mutatumi balete. Alors biso sur plateforme côté na côté ba artiste ba mekana ko s'organiser. Donc eza soni eza vraiment sonique ba tout so balanda biso ba mona ba comportement boye nga vraiment na sanga na maloba ko toloba. Mais président, la caméra est tamboli. Je vous dis, il s'est fait que Batou, ta famille, n'a pas ninga musu artiste, ba lobby, ezo l'Obama, quand se voile pas la tête. Ba lobby, tout ba liembongo pour une organisation ya matanga ya Mundweri. Ah mais ba balera mbonga mowe ite ah mbonga mowe ezaba retour ma belle. Lelo lio sepeli. Ah mbonga na yo. Siko un jour soki lelo ke sali ke yope mukolo kufa ba lelo pe ka boy na ba mal organisation boy donc ça vraiment bien té to longa ki maboke hein to komisana no ki musala ngona no pe bien ya ba benga toujours ba maboke parce que ta ba comportement boy so ezala ba musicien ngoza peut-être boy té ma organisation ngoza la bien là ba théâtre bana mike ezata ke mwana muke muta jouer eza par rapport ya ozo se comporter le rôle bana mike. Il y avait un tête là-bas. Alors nous les artistes, bateau bazala ba mikolo responsable. Ba la responsabilité là bango na ba acte ça boy. Pour un jour ba benga ba présent solo. Ce boy nous savons rasoni. Président Batista, bana njili. Likambo zo dominer siko eza bana ya njili. Bana ya njili pour l'instant ba lobby bango pe bazo sala matanga na bango na njili. Qui veut dire ba ozalate na fikini. Tant qu'artiste, tant qu'éducateur de masse. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce point? Nga côté point là, nazo mon nom mabete sur le lem nanjili et mabete parce que mabele na e. Na bige kimia pesa la kaka. Na de so babo anjili orgenene. Souvent les on africaine, ezapeka mabete ba ede tam so bandeko mususu par rapport au tam so embouteillage. Ndenge komo ko banzela na yango bat balinga pesa na africaine. Nyo selon mabete mais baluka ndeka les moko kaka to la président Mundweri ndeza bien. Merci président mais tozana question moko. Un message moko pour na libota biologique puisque ça fait mal ba mona te papa na bango mobali regretter ndenge ya organisation ni zoli ka meto pesikaka et félicitations na maman Olivier atika biso teninga to mona ki na itandika ke kotala VV pour nzamba lobi faut kosunga ba ve na ba ofele
nzamba pambola mama leya. Mais papa toki toki susu matanga ya artiste susu ya boka Gino abande ko jouer rôle handicapé toki ka 5 ans de la c'est programme na eto bozo zela bokunda Roger Vika Mundori tondengeni. Bon dans ce sens là on a profité ko pesa pe mes condoléances na famille prouver pe na artiste comédien nyonso Gino vraiment biso tozali pakosiko ezali plateforme donc membre na biso azui problème tozaka informer tosorganizaka na manière nyonso mais quelque part soki oyo azali membre te azui problème ezala malade ezaliwa donc bayaka ko intéresser biso bayaka ko yebisa biso nde toyebaka ko s'organiser pona ko honorer mémoire wana tanto pona ko soutenir mais nazobenga pe famille culturelle ya Gino pe famille na biologique soki ba monique importance ya pakotiko eko zala wana pona organisation ele kamalamu pona honneur ya mémoire ya artiste na ndenge abundeli mboka baye bureau na biso ezala na moteur Fikine derrière de morgue ya Saint-Joseph donc pakotiko ezali wana. Merci. Merci. Bonjour la interview tozoya kuna awate na modera boye wana njili balobi fort mais attendez attendez la formalité si là c'est makambo tout à l'heure, tozoya na mort de kuna, ma question est beaucoup posée, mais awa, il faut pas que garder mauvais souvenir. Par rapport à l'heure, donc à tout à l'heure. Non, par rapport à l'heure, c'est ni embouteillage. Tout le monde a voulu cercueil, nous devons faire encore presque 3 heures. Nous devrions être ici à 13 heures. Heure Nabiso, 13 heures. Mais tu suis retard un peu 1 heure parce qu'embouteillage, c'est impossible. Donc à tout à l'heure, on va causer. Merci beaucoup amis internautes, nous sommes là avec les artistes et comédiens, notamment Aïda Obo Mesana, Koseka Seka moi Mingina et Toebi qui est à pied levé, Aïda ya Papa Mundweri, santé za bien mais na sousika ya Papa Mundweri abi alobata mwandambo. Aïda bonjour et bakondo. Bonjour, bonjour, merci, merci. Bonne santé. Oui, santé bien. Aïda, Papa Mundweri n'est plus, moi ba impression na yo par rapport à sortie topé levé accord ya Papa Mundweri. Oui, question aux amis. Sorti accord, moi, impression. Ah oui, sorti accord, toujours c'est la caca, toujours c'est la toujours moi retard moqué par rapport à programme de Basalaki, mais bientôt là déjà Ezobima. Bientôt Ezobima, souvenir nini Oaïda ko loba atikal nango pour la Papa Mundweri. Oui, souvenir vraiment on a pas sinon on mais merci parce que na joie occasion jouer nae. Finalement on a zaka moi msa nae azaka mobali ya via et na joie ka vraiment temps ya ko jouer nae mais na mais ça ni na été na eba qui est vraiment mingité. Et mais balobi azaki mutu moko malamu eba ki ko va na batu et c'est là comment que bien vraiment pour n'angai ko retenir vraiment ya icône ya mboka na biso pour na biso to tikali vraiment to sala musala na boyoke binyoso et au ça biso bien. Moi message forte na maman Yvette o azamolonga na Papa Mundweri. Oui maman Yvette ils a passé
ozalaki na posa ya papa et tobundaki pona papa elongo mais eza mokano nzambe nzambe azwa lokumu na bana o batikali nzambe apesa bino makasi eza nzela ya biso nyonso donc ye moko ayebi pourquoi a permettre lelo papa kende nzambe ya baorphelin mpe ya baveuve aotika bino te ozala na bino. Merci Aïda, nous sommes là avec Pichou de Panama, Zapi Mwana Changu de Panama. Salut, bah condoléances. Merci Junior Mouiwa. De Panama, d'abord Bino Bana Changu Bolinga qui dei et la Mana Changu va changer programme bâti na fiki ne moi ba impressionnant par rapport à moi discussion na yo jangondeni. Bon Vemdo azalaki Mwana Changu abutami na Changu akoli na Changu mais azalaki comédien ya Congo Mobimba. Eza nango mabete kolela na Changu, eza pe mabete kolela na Lemba. Donc aza vie na biso akufi déjà to lela na Kimia donc la caméra maramutu le kabia mbimo moni cercle yango ane donc kalaté corps ezobima donc aza comédien ya mboka Mobimba sepelisaka a Changu te et puis alekaka na TV a Changu te aleka na ba TV tout o eza na Congo donc bato tout ba oloba na batika koloba vie mndo aza comédien ya munene ya mboka na biso to lela na Kimia et puis na Penyons donc on a zaïk nango ya koloba yango na Junior Mouiwa. Yaka. Merci beaucoup, c'était là de Panama, restez branchés, nous poursuivons avec les interviews. Afin que ceux qui me verront puissent te glorifier à mon sujet. Tous ceux qui sont ressuscités avec Christ, leur vie est cachée dans le lieu céleste. Alléluia.
Simba Moutoua. Papa. Papa, non, c'est papa. Madilu, tu vas jouer en encore. Madilu. Oh, papa. Mama mikusinga na mulai ko. Tozo makasi. Bo konfi bo kanga biso. Wawane sante. Paso comme Bolo dito ke ni mwada pi bino. Tala bino mo lisi. Allez malé. Debla. Ses responsabilités. Les artistes ne peuvent pas vivre dans la paupérisation. Un artiste peut être malade, mais il a peur d'aller à l'hôpital parce qu'il n'a pas d'argent. Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Jusqu'à quand? Vous prenez quand même des dispositions bien avant que tous ces drames-là. On peut vous prendre des dispositions, mais quand il n'y a pas de politique culturelle, que voulez-vous? Nous, on fait un métier libéral, on n'a pas de salaire à la fin du mois. Il faudra que l'État puisse organiser le secteur, peut-être nous instaurer les mutuelles de santé et tout. Et voilà, il faudra surtout que les gens qui viennent donner du travail aux artistes respectent. Ça, je le dirai jamais assez. Il faut que ces gens-là respectent les artistes. Quand vous venez produire un artiste, il faut le mettre dans les minimums sécuritaires. Papa Chef est parti comme ça, en plein tournage. Il avait des malaises. À un certain âge, il faut savoir bien traiter les gens.
Original. Mon président, Roger Vika, ma valeur n'est pas été un individu qui fait le moutou. Mais moi, Roger Vika, à ça qu'on fait sa bilo qui a été président Roger Vika, bien aboué. Et ça, on a raté. Et ça, on a raté.
Merci beaucoup, amis internautes, vous qui nous suivez de partout. Vous savez que Toebisa Kibino Tozaka kana cadre et un reportage à Papa Nabiso Roger Vika Mundweri au Atika Kibiso. Nous sommes arrivés à la foire internationale de Kinshasa. Bomoni comment est-ce que artistes et comédiens sont tellement nombreux et aussi population et quoi accompagner corps et à Papa Nabiso Mundweri des corps et ça planté. Le temps pour moi de demander à mon réalisateur Aya tous moi quelques interventions à artistes et comédiens et comédiens. Salut Mirma. Bonjour. Mes condoléances. Merci pareillement. Mira, aujourd'hui c'est la sortie à corps et à Papa Mundweri. Un mot par rapport à ça. Ouais, donc vieux Mundweri Penza Aza Papa Nabiso. Donc Aza vieux Nabiso. Biso kutozo occasion netinga benazo occasion deux fois quand on tourne na vie. Ah donc son a raisonné jour on est sans passe na mutema. Ya on a kutu jour ba lever du corps na sala rare mais na baki pende ya vie na ya banda na lever du corps na banda na morgue. Ya on monitoza awa pour te partager ensemble na famille na biso. Il y a certains comédiens qui réclamer par rapport à l'organisation. Yo moni ondé. Ouais donc organisation et salibo et par rapport bandeko wele la bana njili na artiste donc compromis penza ya bien zo mainon te ya omoni sous organisation kebo et même balassement to bongsa na biso quoi. Merci beaucoup, nous sommes aussi avec Itide un mot par rapport à la sortie accord et à Papa Mundweri. Ah corps ebimi donc ils a vraiment passé et loko oyo ko bongsa icon vraiment ya bo ils a passé otisiko azana on a remplacé te muto remplacer azate donc ça n'a pas si mingi donc sur la canisse ni singa na moins chance ya tourner na y vraiment denga zalaka et mon père denga ndo pesanga ba conseil donc ils a pas ce que bon ça tout monde ya boy. Merci beaucoup Niki. Moi un mot par rapport à sortie accord. Bon toza to moment ka to chokoma sikoyo depuis to kenda depuis 10 heures. Donc on a biso sikoyo kande mbo kimi o malobi to bandero wele la bana njili na biso ba comédien to bandero wele la matin na ebembe place rezala ya on bomoni moi maramso pesi moi désordre ya on bomoni to ye penza na retard bo mais to le la ka ya na biso ya Roger to regretter ya Roger na biso makasi vraiment. Merci beaucoup amis internautes, nous poursuivons toujours avec les interviews. J'espère que vous avez remarqué la présence d'artistes comédiens. Baza tellement ébélé. Ah donc bazole la kaka Papa Nabiso Mundweri oyo atiki biso tomoni pe mao give mao. Salut et mes condoléances. Merci, bonjour président Juno Moyoab. Tomoni lelo sorti accord ya Papa Mundweri, un mot par rapport à l'organisation. Il y a le Bessara qui non, tu remercies bateau par l'organisation, qui ne se sont les cas bien, parce que depuis ton bandi mambo, si siko na moni se sont qui n'ont bien, tu es un accord de tu as fikin, tu es la cave na biso, Mundweri atiki biso, et ça la passe. Tu aussi ngara kimia ezala. Entre biso na bandeko o anjili kimia ezala to le na kimia to kunde na kimia parce que Mundweri aza muto abando lobati aza problématique te doazo mériter ba respect nyonso et puis honneur vraiment pour to kunde na kimia. Merci. Merci beaucoup, nous sommes avec Zidane sorti accord beaucoup na fikine, un mot par rapport à ça. To komi to accompagner corps aussi morgue to ye to asko na fikine. Aussi place bien, tout le monde organisation ça très bien. Vraiment, va s'organiser bien, comité nani. Va doit aller dans la commission, vraiment va travailler bien. Espace c'est vaste, va fan, va sympathiser, va tout va roya pour tout les là Mundweri. Et là ils a passé que les deux jour anniversaire naé. Le anniversaire Mundweri que les lopé to bimisi corps naé pour tout kundaé. Et là pesi sous passe ma casca yango. Merci beaucoup, Maman Présidente Chocolat. Un mot par rapport à la sortie. Bon, merci pour la parole. Et l'équipe en bien. Merci, merci. Nous avons soirée le coup. Nous avons biso azui. Donc, tu as surtout dans le groupe. Bien ma casse. Bien ma casse, Papa Lin, tu fais partie de l'organisation. J'ai comme l'impression que quelques-uns ont critiqué l'organisation et ça n'a pas de tortue. Et yo parmi moi aux comités, que dites-vous par rapport à l'ensemble de l'organisation? Bon, organisation, elle est qui l'ango bien. Dans toute organisation, bah erreur les angakate. Ah, si quoi boye na fikin, bino moko bomoni.
résultat ya organisation nuit été et loko tozo déplorer ezaka kapona embouteillage ezalaki na ville yango omoni cercueil et yaki na retard na morgue c'est ça qui fait que toye na retard mais en soi bandeko bango moko nde bako juger organisation na biso mais pour moi toleli ndeko na biso kitoko. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons avec les interviews. Tomoni Makaya Yassin. Yassin, nous avons papa Mundere Bimi Lelo. Ils appellent le jour anniversaire. Nae. Un mot par rapport à Yango. Naza pas mambela au lobate po. Tozangi déjà moto. Tozangi Mundere vie pe. Tanda partager nae à mingi quoi. Vraiment naza pas na mingi à kolobate quoi. Pas mingi à lobate. Et ça l'a bien été. Ça l'a bien été. Merci beaucoup Marina. Corps ya vie Mundere Bimi. Un mot par rapport à événement. Le Bézate est vraiment passé. Ça fait mal. Moi, je suis Zarababi, si bien bon, on a le Kuta. Mais au fur et à mesure que Mikolozo les cas, bon, on que comme vraiment réalité. Et c'est là maintenant que pour moi, je me rends vraiment compte que Mundere est parti. Parce qu'avant, tu vois. Mais depuis la mort, vraiment là, vraiment, on est un peu d'accord, donc assez soudé. Donc, je manque même à dire. Tu manques de mots, nous sommes avec Belinda. Belinda, aujourd'hui, ils ont levé à corps à Papa Mundere et aussi jour et anniversaire. Est-ce que tu peux avoir un mot par rapport à la journée? Le jour anniversaire, ah bon? Ah, Nzamba bindeni ya bongisa makambo na ye. Hasard na vie ezala te. Nzamba bi pourquoi permettre à moi boye. On dit gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui a permis. Merci beaucoup. Nous sommes aussi avec Marie-Hélène. Marie-Hélène, tu fais partie de l'organisation. Comment tu as jugé l'organisation et obsèque? Minkutu ya Lobezate binomo bomoni. Pourquoi mutu sera sa kufi na ye. So mutu ala mukaka mona. En tout cas, organisation l'équipe bien mamno, c'est l'équipe bien faire le lama bien du début jusqu'à la fin. Nous c'est l'équipe bien. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec les interviews Alingazo Solola, Tozo Kobakaka, naba interview. Nous poursuivons avec les interviews. Quand moi je vous dis, restez toujours scotché et cimenté. J'ai mis ma ibele, j'ai même belle azamoko ya ba concert. Na biso j'ai ma salut. Salut Junior Moyoab. Lelo sorti accord ya Papa Mundere et aussi jour et anniversaire nae. Est-ce que tu as un mot par rapport à ça? C'est un mystère de Dieu. Nzambe kam tali ba calcul, ako calculer temps, c'est-à-dire mutu akufaka mukola mbota manae. Quand nzambe mutaye bito santo pesa rendre merci. Nzambe basaki biso président Mundere lelo pe alinka zo amnae. Le kumezo anga epa nzambe. Merci beaucoup, c'était la Jemima Ibele. Nous poursuivons toujours avec les interviews Tozotambola Nabiso. Est-ce que je peux passer tout le monde peut président JP Massamba, la fondation Tokanisa. Président, sorti accord à Papa Mundere et aussi anniversaire Naé. Est-ce que tu peux avoir un mot par rapport à l'événement? Merci, mon Loabo. Je crois que tous en Malbar le bateau, et puis ça y est, tu es mêlé joyeux anniversaire. Tu sais que ton homme repose en paix. Nous avons dit, place y accueilli, je peux un jour te rejoindre. Et le mot de l'Obara, toute l'année, bon, moi, je soutenir la veuve ou attirer la banane. Parce que tout le monde, après samedi, dimanche, va au Kende. Mais la veuve, à un mokumba, attirer la banane. Tout l'année, pour te soutenir, ils ont la mingi. Comment tu as jugé l'organisation? Parce que Banantil, moi, critique ça. L'organisation n'a pas de tortue. Et yo, en tant que Moutouaza événementiel, tu as jugé l'organisation, c'est comment? Bon, événements sont humains, ils ont des fautes. Par exemple, de venir à la place des artistes, comme Combo n'a été, ils ont déjà créé Tchamouké. Donc, le roi, il met peut-être Rozonga, ça va être comme na Silouana. On a ça comme ça. Mais il n'y a rien à dire, déjà c'est bon. Essentiel, c'est Tokunde, na bolingwa zaki na ngona na arwa pesa ki biso o eza essentiel tokuna tout œuvre ça humain ba défait en radio ba critique par exemple pas des artistes ba commis comme modèle mais néanmoins tous les autres personnes ont un ordre et puis même moral
lobby wa kenanjili mabele na ye bananji va au revoir et puis akirova na kimia. C'est un peu ça, merci. Merci beaucoup amis internautes, nous poursuivons avec les interviews. J'espère que Bomoni Koma population Azole la Papa Mundweri. Nous sommes aussi là avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi, Moko Yabanjiloa. Pasteur, salut et mes condoléances. Merci vraiment, merci. Pasteur Korebimi Lelo, et aussi jour et anniversaire ya Papa Mundweri. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à l'événement? Pas je n'ai pas Kota la Mundweri vantara za bomo ite na nyalo bagaji to kufa. Donc to kufa ndeza wana biso to kufa. Bonjour maman. To kufa. Et le mot to retenir to kufa papa. Est-ce que vous avez un message mot fort au Kokolo bana maman Yvette? Nzama pese makasi. Iye pa yebage to kufa nde kama mndo la kufa nde pa kufa ndenga no kufa nde ba nyos bona na biso ba kufa. Donc to aba pelere na mabele oyo to leka papa. To tika lo lelo to tika na problème na ba to kufa Mundweri ye akei. Biso sko to leke ne lote. Surtout ça, on jouer bien pour les cabissos. Mais le loi, ça les soutient. Donc, vanité de vanité, tout est vanité, papa. L'homme n'est pas maître de son souffle. Merci beaucoup. C'était là le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. J'ai vu aussi Généreuse Aza Mwana, Yamama Ewaso. Touta eko kunda mame waso et lelo tozo lobby to kunda déjà Papa Mundweri jeune oye ko représenter famille Ekwayolo Boena de la paix. Est-ce que tu as un mot par rapport à sortie accord à Papa Mundweri? Bon, d'abord la lingue n'a rectifié, oui famille bien sûr, mais na travailler qui na Mundweri et pas mettre paille parce que le bandé go sala théâtre. Qui m'a dit? Na bien si ka te ben naie. Donc les gens qui ont représenté, premièrement, ma condoléance à la famille biologique, moi si naie bana, puis et ça n'est pas si ming. Na oyo surtout l'équipe, l'essentiel, Moutouassi a commis sur place. Topé Sanzambe, merci à Pesa Kazi. Merci beaucoup, amis internautes. Tozo Koba Koba Kaka, Naba Interfi, Tozo Tambola. Là, j'ai fait clin d'œil à Adrisha Motomètre Beba Zibeba Oazolandanga depuis Londres. Clin d'œil aussi à toi, mon vieux, celui que j'appelle mon papa Kouloutou Magela. Tozoko Bakana ba interview Gabriel Paye Yoto Panzamo Mukentek. Gabriel, salut et ma condoléances. Merci. Lelo sorti encore ya Vieux Mundweri. Vieux Mundweri aza moko o wanda ko efre na bango et pas ya mettre pas il travailler ensemble bozana ba Vieux Mundweri bidonio so bo faire partir un mot avant que Gabriel a son lâché. Donc mes condoléances car donc nzambe to pesika nyos na nzambe to zana ba regret belé na mutema. To perdre mutu moko boye nga to perdre te donc mais émotion des ans mutema moi on lo ba mingi zate. Merci beaucoup Tozongeli Gabriel. Gabriel, un mot par rapport à sortir encore à Fiel, le Lopé jour anniversaire. Émotionné. Toyeka kolela e. To monde mso to sanate. Moi un mot na mai fait. Ah bokola ka bana na e bien. Asimba bana na e bien. Nzamba sunga e. APC makasi ya bokola bana. Merci beaucoup, c'était la Gabriel. Gabriel, nous poursuivons avec les interviews, amis internautes. Restez toujours scotchés et cimentés. Retrouvons-nous juste après. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de ces moments spéciaux. Mundweri, Roger Vika. Merci à grande équipe. Je vois Doudou Ningini Nagolo Mayala. Herman Setadi derrière la caméra. Merci aussi à toi, Christelle Mamoula, patrona. Merci à Adrisha Motomètre, Eldu Ngombo, le manager international. Et grand merci à Onios Balinga Junior Mowabo. N'hésitez pas pour nous contacter pour la dédicace Nabino. Quant à moi, je vous dis, retrouvons-nous demain pour à l'enterrement. Tous allons toujours là pour nous informer. Bino, portez-vous bien. Bye.